maman Eunice Abeti. Babengaki ngai na bandeko mosusu Brazzaville, pasteur na biso moko ya Brazza ayebisaki babetaki séminaire kuna kuta pasteur abiki ayebisi mwasi na ye abi nzembo o bayembi eza nzembo na bango eza nzembo mama Eunice zilaka na quelques minutes okomona bakolo nzembo baobima pe ndenge alobaki bongo be na réalité biso tomonanaki eza eloko moko ya kobomba te. Nzembo oyo tobimisango na Brazzaville na 2006 Bokota studio tosala baclip tobimisaki yango sport na biso ikangamaka na sango malamu ntango tozuya na refoulement po tosangana bakongola Brazza na bakongola Kisasa nde tosala nzembo oyo tozomona mama na biso Eunice banyanga que je salue en passant azali koyemba nzembo oyo nakobeta lisolo motema na nga na nani haleluya nabeta lisolo motema na nga na nani nabeta lisolo motema na nga na nani haleluya nabeta lisolo motema na nga na nani Yesu zali alfa zali omega haleluya Yesu zali alfa. Eza simple coïncidence to eza nzembo na ye to nzembo oyo ekomi pa mama Eunice ndenge nini nzembo oyo ekomi kota mama Eunice tozo comprendre te surtout ezoluti kota bato tozosala bango mosala po toza na préparation tobeta stinger nango na banzembo mosusu etikalaki toza mpenza na préparation mais tosutuka boye tomona mama Eunice akomosala yango promotion tozalaki nayaki na kobanga mpe mpenza mpe te mpo eza œuvre d'esprit naza nango na nzoto mpe baarchive ezali yango namonaki na ngango eloko ya kobanga mpenza te mpo naza na baarchive na nga déjà soutien ya finance eza mpenza biso moko ezalaki moko mpesa biso mwa kokoso yango wana yo kosala ke bata epusana mpe basusu bazala bambongo bamoni ke ndenge nazala mbongo natia mbongo nanga avant nasala nini nasala mosala oyo mais biso tolobaki kaka ke nzambe aza juge akataka makambo mokati ya makambo eza kaka nzambe moko ayebi ndenge nini azokomema biso na mosala oyo tozo kosala. Inspiration wana nazwaki yango na mateya na église na biso ya apôtre Alain Pacifique ntango azoteya lavandi inspiration esingai nayo kosala vocal moko ke mwasi oyo abandaki kotanga makila alobaki soki elamba na Yesu nakobika ye na mwana na biso moko aza cameraman amekaki déjà koyebisa bango déjà avant ke nzembo boyemba eza nzembo ya bato nga kutu nayemba na nzembo wana ayemba na nzembo wana akomaki kosolola na ye ntango bazomoswa na biso bango elakisanga bapreuve oyo ezolakisaka eza eloko na bino okendaki na baimage ya émission tosalaka tozoyemba nzembo wana ezalaki mwa kala babi te bokende ozwa image mpenza oyo bosala ya video bosala baclip tokendaki kozwa ngo na sango malamu toke tozwa ngo na sango malamu toye tolakisi bango nini mais bazokoreconnaitre te bakomi kosala biso ndeti nyoka yango wana toye koleka toza bana na nzambe toza kobendana te bon ye aza na carrière style nde ya koyembela nga mpe naza na style nanga koyembela mais kokutana kobongisa kosolola na mokolo eloko ezalaka malamu na kosenga mpenza na bolingo na nzambe tokutana tosolola toza basala nzambe tolinga tosala mosala nzambe na kimia moto na moto azwa nzela na ye na kimia nasengi mpenza tokutana tomonana tobongisa
Merci. Nasululaka na ye mutu na oyo natongo pe na pokwa ye wete ya yanula ngai masia. Haleluya. Wete ya salela nga bigamwa utubite lisula moteme pa ya nani. Haleluya. Utubita lisula moteme pa ya Yesu. Alléluia. Yesu azali aluba azali be omega. Alléluia. Yesu azali aluba azali be omega. Alléluia. O makambo ezotungisa nga nayebisa nani. C'est un honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter ces grands magazines Vérité et Réalité. Bosolo, P. Lolenga Kobika, certainement dans vos maisons, dans de métros, dans de boutiques. Je suis très content parce que dernièrement, j'ai reçu beaucoup d'appels. Il y a quelqu'un qui faisait Paris et Bruxelles qui est en train de me suivre. Je suis très content parce qu'il y a quelqu'un également qui est aux États-Unis, qui était un État vers un autre État. Et en train de me suivre, il m'appelait, c'était vraiment un honneur. Voilà pourquoi ce que je dis, partout où vous avez l'habitude de nous suivre, nous vous transmettons les salutations, en tout cas de la part de toute la grande équipe. Il y a Gédéon qui est au four et au moulin aujourd'hui, et c'est comme ça que nous allons travailler. Parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible au cri des détresses. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons plus en image et on se retrouve tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur. Et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to ana ngoposa. 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko. Tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Toi on a besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin. Vous avez besoin de l'antipoison, Maxi Bien-être, Rocinta et tout ce qui va avec. Contactez-nous à travers le numéro et vous serez servi. Une fois appelé, vous serez servi. Là, nous allons prendre la pub et on revient tout juste. Merci Banakin, Bana monde entier. Maxi Bien-être. Sougala café, logo. Na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Maxi Bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35. Et belé na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement. Fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela bimela mela boyawa. Bo benga bena alendele
na numéro na ye po bobenga po bozoloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo ne ba mususu omeli yango avant okende obima omela melango ça a 2 jours ata batie le loko moi cuire moko c'est bon oyo pe anti-poison donc soko ata eza na kati elongolango alendele mikolo somme na bité mindele yango bapese biloko ba udia po biloko yango bendeza ya solo mikolo batiaka poison ato ya famille te ato za problème na mutu te jalousie car donc ba produit yango wana ya anti-poison oyo pe anti-poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotia na bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina yo ndenge na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Eza esengo ya ko partager na bino moment oyo et surtout parce que c'est un numéro où nous allons vous exposer beaucoup de révélations. Ezali dossier où tous allez la lilo et je pense que autour de ces dossiers, nous le faisons pas parce que nous voulons léser partie X ou partie Y. Mais nous avons besoin d'établir quand même la vérité, que ça là qui va vivre bien et surtout qui est reconnaissance. Je sais et tous nous savons que l'œuvre d'esprit n'a pas de prix. Mais l'œuvre d'esprit est dépendante de mon tout. Oyo, azali auteur na yango, c'est-à-dire akoki kopesa yango na moto alingi na prix oyo alingi. Lokola pe okol ba ke noté eza œuvre d'esprit, mais ngai na sepe na peso yango kaka ofeli. Ngai na sepe les œuvre d'esprit, na moni ki kanisela nga ndenge yo moni oki kosala. Bon, eza œuvre d'esprit na moni ki na proposer yo autant. Eza œuvre d'esprit na sepe nga na pesa yo autant on ande kosala que yo otikela ngai yango. Nazana esengo ya koyamba pour la toute première fois, ces serviteurs de Dieu, c'est un chantre de l'Éternel. Berger Fatou, qui n'est plus à présenter. Je pense que Lelo a, pour la toute première fois, la vérité et réalité, dans la nouvelle tendance télévision, de Yambeli Binoye, enfin que toi, Banako Solo là. Berger Fatou, bonjour et bienvenue. Bonjour, papa Alain. Santé boni, papa. Santé Zamala, mon papa Langa. Ok, et ça, c'est moi qui partage au plateau Lelo. Na banzi, toi, ma gambe belé. Oui, sengeli to sola mais na osepela lelo otolo ba bosolo obebka bosolo. Bosolo. OK, merci. Et Berger Fatou so bande ko bazolanda yo. Okoki ko se présenter pana bango. Berger Fatou sala kanini. Ngana tu présenter que zali moyembi na nkolo mais bato bazolanda yo. Okoki ko se présenter lolenge nini pana bango. Ngai Berger Fatou naza mosali na église CCI nazo kamba selili ya pasa. CCI, Église CCI. Comité évangéliste et source d'eau intarissable. Ah, ok. D'accord. Oui, Kambami nanani. Et Kambami na apôtre Zani Kasungu. Il y a un visionnaire, il y a CCI. Ok. Donc, ça dit représentant légal, les alliés des apôtres. Apôtre Zani Kasungu. Ok. Apôtre Zani Kasungu. Tu peux sur un boté, ici que vous allez aux Hollandais, papa. Nampasa yo zali ko kambande selili ya mpasa nazo ko kamba selili ya pasa nampasa précisément côté parce que pasa ça peut moi monene tozali na direction ya Kanseta na nini arrêt Air Fox. OK ozwi moto okoti nzela ya Baoba. OK musika te na aéroport. Musika te na aéroport. OK. Ok, est-ce que question quand même na tout na mwa mingi surtout ba serviteur de Dieu bazali ko kamba lingomba pe bazali ko yembela nzambe. Est-ce que ça facile ko sangisa musique na ko kamba église? Bon, na bandaki na ko yemba après nzambe apesi ngai ministère ya ko kamba église eza mabete. Déjà ko yemba eza déjà mateya. Eza déjà message. De sengelo ozana oyebana no message. Merci papa Nengolobi papa Lama. Ok. Merci beaucoup. Alors, Tony quand même te bête les solo parce que les solo oyo est intéressé biso mingi ezali les solo ya
nzembo. Mais avant de bêta, nous avons le même parcours non à loyembo. Loyembo bandaki on est dès le bas âge, nous bandi koyemba to ezalaka ndenge. Bon, na bandi koyemba na âge penza ya mokie à 12 ans. Na koli penza na koyemba na zana veni na komi na Masina. Na travaillé mingi na Masina na l'église ti na yoko parcours na nga na yoko ken na Brazzaville. Okay. Na Brazzaville nde na yoko zwa parcours ya musique makasi na église à ministère Amen apôtre Alain Pacifique. Côté na ju formation ya makambo nzambe pe ya musique. OK. Tango na bandi na ye ko fongola groupe Les Secrets d'Adoration. Ils ont un groupe indépendant, ils sont ici ba musiciens. Bauti na ba mangomba to bandi. To bandi yango na 2004. Na 2004 on a to bandi ko composer ko ça la composition ti na 2006. Na 2006 on a yango nde groupe ezwa ki là. OK. Na 2006 on a tiko bosala ki ni album, bosala ki single to bosala ki. Na 2006 on a to bandi ko préparer album na biso mobimba. Bon titre na ngai ya liboso album la ko préparer za ki di solo a motema. Solo a motema. Titre album na biso ezalaki yangwana. Mais en parlant de solo motema ngoza bon toki koyoka ta extrait nango nano po beta pe guitare so toki koyoka nano le solo motema vous allez titre phare ya album nzembo pe na kati album ezape solo motema. OK toto yoka nano mke. Kamina adoration Onako solo la na Yesu Lisolo ya motema Oyo mokili Eyo kakate Alleluia Nasulu la gana ye Mutuna oyo Natongo pena pokwa ye Wete ya ya nolanga imasia Alleluia Wete ya salelanga bigamwa Utubite lisula moteme paya nani Alleluia Utubite lisula moteme paya Yesu Alleluia Yesu azali aluba Zalibe omega Alleluia Yesu azali aluba Zalibe omega Alleluia O makambo ezotungisa nga ebisa nanyo O makambo ezolekela nga ebisa Yesu Yesu akota bituma nange apesa ngelo ngae Yesu akota bituma nanga apesa ngelo ngae Alobaki soki nasimbi elamba na Yesu nakobika Alobaki soki nasimbi elamba na Yesu nakobika Yango lisolo ya motema na ye epai ya Nzambe papa na ye Yango lisolo ya motema na ye Otubite lisolo ya motema epai ya nani Alleluia Otubita lisolo ya motema epai ya Yesu Alleluia Yesu
azali aluba azali pe omega. Alléluia. Gloire au Seigneur, en tout cas, une très belle chanson. Mais dans un bon, moi et belé. Les solos, n'abeta les solos à motema. Il y a un des titres, il y a album Oyo. Album. Nzembo Oyo, n'yina yeba. Et bobimisa yango, Nzembo Oyo. Nzembo Oyo, tobimisa yango na Brazzaville. En 2006. Côté studio, tout ça là bas clé. Tu bimisa ki yango sport na biso ikanga manga na sango malamu. OK. Tant toujours ya na refoulement pour to sangana ba Kongola Brazza na ba Kongola Kisasa. Ndi to sala nzembo oyo. Brazzaville ba yebi nzembo oyo. Tant to yé to katisi boatu to koye na ngambu. Ok. Merci Berger Fatou. Je voudrais quand même pour Nako TVza Radio T. TVza Radio T parce que la télévision c'est une preuve ezala. Alors mesdames et messieurs, je voudrais quand même Tolanda. Cette chanson parce que certainement bon se poser question, est-ce que ça va enregistrer penza yango? Est-ce que vidéo ezali? Est-ce que preuve ezali pena ko l'accès ki ba kota studio? Je sais pourquoi est-ce que je pose cette question. Tolanda Nzembo Oyo en extrait. Je vois qu'il y a en 2006. En 2006, Lilo, ça date, donc ça fait pratiquement 20 ans. Donc 2006, Lilo, 2026. Donc ça fait 20 ans, jour pour jour, depuis que bon enregistrera Nzembo Oyo. Tolanda. Et on se retrouve juste après. Merci beaucoup, nous sommes de retour sur ce plateau. Première question. Nzembo Oyo. Toujours landa yango. Na challenge ezali ko sala na TikTok. Toujours mona maman na biso Enis, manyanga que je salue en passant. Azali ko yemba Nzembo Oyo. Eza simple coïncidence. To eza Nzembo na ye. To Nzembo Oyo comme pas maman Enis ndenge nini. Nzembo Oyo comme kota maman Enis toujours comprendre te ce qui trahison weti kota batu toujours sala bango musala. Pour toujours la préparation to beta stinger nango na banzembo mususu etikala ki toujours pendant la préparation mais tout surtout kaboye tout le monde a mameni ça commence lango promotion et tout ça qui na kubanga pe penza pete po eza œuvre d'esprit naza nango na nzoto pe ba archive ezali yango na mona ki nango eloko kubanga penza te po naza na ba archive nanga déjà. Ok. Alors, en parlant, il y a des archives. On va tous voir des archives. Na lingi awa. Tout Nzembo parce que va tout me retourner la question mais Nzembo nini. Ah, na beta li sola motema. Ezali Nzembo Oyo. Maman Enis azali ko beta, azali ko sela ba challenge toujours mon na TikTok. Na lingi toujours même extrait. OK, il y a version ndenge ya zoyembela yango et on revient tout juste après. Suivons. Nakobetani solo motema nanga na nani. Alléluia. Nabetani solo motema nanga na nani. Alléluia. Nabetani solo motema nanga na nani. Alléluia. Nabetani solo motema nanga na nani. Yesu zali alfa pe omega. Alléluia. Yesu zali alfa. Bo composition na on bosala ka on a circonstance nini. Ba difficulté les gars qui bino mingi na ngamba braza ne bolbite to se confier ka pas na nzambe to zala ki ndenge nini ba difficulté za penza makasi soutien penza zate pona ko sala ba œuvre to zalango ba œuvre za penza ebele ba dongo nzamba pesi biso to zalango mais soutien ya finance eza penza biso mo eza ki mo pesa biso mo kokoso yango na yo ko sala ke
bata epusana mpe bamosusu baza na bambongo bamoni ke ndenge nga naza na mbongo natia mbongo nanga avant nasala nini nasala mosala oyo mais biso tolobaki kaka ke nzambe aza juge akataka makambo mokati ya makambo eza kaka nzambe moko ayebi ndenge nini azokomema biso na mosala oyo tozokosala. Mais nzembo oyo eza nzembo na yo okompozaki yango na ntango nini ozalaka nini inspiration otaki wapi ozalaki ozobela ozosouffrir nde olobi te obandi kocompose obandi kocompose nzembo malembe to ezalaki ndenge nini? Inspiration wana nazwaki yango na mateya na église na biso ya apôtre Alain Pacifique ntango azoteya lavandi inspiration esi ngai nayo kosala vocal moko ke mwasi oyo abandaki kotanga makila alobaki soki elamba na Yesu nakobika ye. Bato mingi bayebaki te oyo posa mwasi wana azalaki nango donc azalaki na secret na motema na ye donc soki ayebaki ke ayebisa yango bato ke Yesu azoka koleka fona ke nosimbela mbane mpona bika bato mosusu banga ba yo muta maladi banga bapekisa muta maladi okende etuluka bato wana okokende ndenge nini mais asololaki deja na motema na ye ntango atiaki foi na ye na kondima na ye na maladi azokobuskile bato si sentir ezalaki makasi ntango Yesu azalaki kolekana bato babandaki kosimba Yesu bisimba me bazalaki kosola na Yesu te bandako koyeba te nani oyo bazosimba nani bazosimba nani me ye ayebaki ke oyo nazosimba aza liseko apa aza libiki soki nasimbi ye nakobika na maladi nanga oyo naza nango makila ekokatana ntango akomaki pembeni asimbi kaka elamba ya Yesu asanti force moko ezalaki na nzoto na ye elongwe atuni bayekoli na ye nani asimbi ngai bayekola mokonzi bato ebele baza awawa bazokosimba yo tokoyeba moto asimbi yo ndenge nini ayebi te eza na moto moko asimbi ngai esimbelekeseni bamisusu bana kosimba me bayebi moto bazosimba te eza lisusu mwana mwasi moko azalaki na mboka azokokende kotoka mai ebandi tosalaki yango comme lisolo azokende kotoka mai ntango azokende kotoka mai kozonga na ye abandi kozonga akutana na mobali moko apropose ye mobali wana apropose alobi na kobala yo na memo na poto ye azalaki makambo oyo wana efalaki abeta lisolo ayebisa nzambe makambo oyo akutani nango ye aki koyebisa moninga na ye azwi atrahir ye ntango akebi moninga na aza na mobali moko baye apropose ngai abala ngai amema ngai na poto ye sikoyo ayoki moninga na alobi bon yo na mboka oyo obala ozwa mobali oke na poto akeyebisa papa na bango nzoka papa na bango azalaki na misala mabe mbala moko koyebisi papa na bango boye papa na bango alobi ekosimba te aye kopedre libala wana mpona kozanga koyeba kosolola na nzambe. Ok, donc yango na partir wana ndio osangisaki po obimisa sikoyo nzembo wana momimba. Ok, merci beaucoup. Mais nga kutuna kanisi na koyoka yo koyemba, j'ai l'impression c'est comme si on dirait au beta na groupe ya papa na biso il faut du ciel que je salue parce que timbre na yo on dirait côté pena côté kuna yaza papa nalingaka mingi bandabo mwana na zana noko na ngai azalaki kobeta mingi banzembo na ye yango ekotaka ngai mpenza na makila banda bolenge na ngai nazalaki kolinga ye mpe naza na nzembo ne mingi moko nalingaka mingi ntango na banda koyoka ngo voilà koki kobeta bato. Oui, vas-y avec plaisir tout quand même parce que thème papa il faut dire bato mingi bando bundu sango. Même je me rappelle même dans ce que j'avais appris même de côté de combien là message na début banda pena ko kondima yango te. Mais lelo surtout bino muto église de réveil OK ko copier mon message moi compliqué tout canon.
Yesu 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 Nzambe nanga Yembela yawo umisa Yesu Yembela yawe umisa Yesu Masia Tata tonda boboto Yesu Nzambe nanga Tata tonda bolingo Nzambe nanga Yonde mwana na pate Yesu Nzambe nanga Nako bange lokoto Yesu Nzambe nanga Tata tonda bolingo yayo Nzambe nanga Yako batela kanga itango nyonso Nzambe nanga Yende likonzi na moto Yesu Nzambe nanga Nako bange lokoto Yesu Nzambe nanga Bata tonda bolingo yayo Nzambe nanga Yako batela kanga ibutu moye Nzambe nanga Elakana yo nyoso Ekoko kisama Maloba yo loba kiye Ekoko kisama Wongu yalise kwa Ekoko kisa Alifa pe yomege Yahweh nabika. Merci beaucoup. Ça, Papa Lifogodicel, c'est une légende, effectivement, parce que Lelo, ceux qui t'osent l'andabanzemo, on a essayé qu'on le toujours que lorsque quelqu'un est inspiré par Dieu, ok, on comprend une très belle chanson, rien qu'un akoyoka, au sentir qu'il y a qui logo moroboy, qui nzembo oyo, composition et ça qui accompagne les logo moroboy. Ça c'est une très bonne chose. Ce sont des gens qui se réalisent to bombaka, to bomba bango penza, parce que bazali pamboli pour la église, bazali pamboli. Même Yembele Keseni, aujourd'hui c'est vrai nous avons des chantres, mais bah chantre au bazo imbalelo personnellement peut bazo convaincre. Na bonzambe peu, ce que yo qui peut pas kino lo kwanzambeza. Mais ils ont de belles voix, machine ezali, instrument ezali, c'est-à-dire le lo va développer technique ya koyemba, ça bravo. Mais ce to zongi pina na ndenge ke bonzambe. Ba muke. Il y a des très belles chansons bien enregistrées, ils ont mélodie kitoko, mais et loko wana kati wana. Ils ont pensé. Exacté. Mais au kutana tena Papa Lifogodicel? Non, na kutana ete. Na lunga kapenza makasi na kutana na ye. Ah bon? Ah, on va organiser ça parce que tokosenga comme ça Papa yambayo beaucoup talana ye boye. Non, c'est pas la makasi. Boye mingi akomana mingi na ngamba braza. Mais de temps à autre, ça a biso AAP, sur gazo les cas de passage. Je pense que tout ça, tout organisé de façon que au coup t'en as na papa. Nako sepela makasi, nakuta na papa Lifogodicel, na linga kae makasi, za penda idole na ngai. Mais la musique banane ba inspirer au pena mingi. Bon ya liboso. Sans eux que la musique habité, na pena bato ba inspirant, c'est-à-dire ceux qui na zo ka zo ba pour ça na koma lokola na yemba ka lokola. Ya liboso za na Lifogodicel. Ya mibale na yaki komeka pe banzema Matou Samuel. Papa Matou. Matou Samuel. Bon, bangwana peta. OK. To beta sko li solo ya Nzembo. Na beta li solo nanga na nani. Nzembo oyo niko na biso Enis Manyanga abitiango. Yo ozali auteur compositeur ya Nzembo. Yo nous allons na droit ya Nzembo oyo. Et comme la ki ndenge nini oye ba ki Nzembo na yo mama Enis abitiango. Ba bega ki ngai na bandeko mususu Brazzaville
pasteur na biso moko ya Braza ayebisaki babetaki séminaire kuna kuta pasteur abiki ayebisi mwasi na ye abi nzembo o bayembi eza nzembo na bango eza nzembo ya mama Ernest zilaka na quelques minutes okomona bakolo nzembo baobima pe ndenge alobaki bongo pe na réalité biso tomonanaki eza eloko moko ya kobomba te déjà pasteur aza pasteur amusala nzambe akokubuka likuta te donc oyo alobaki c'est vrai eza nzembo la biso. Est-ce que vous avez temps à contacter Maman Enis au bureau parce qu'effectivement le loco vous avez comme moi pas si mais est-ce que la démarche ni bosala qui pour quand même soit vous ala reconnaître bien comme étant ba kolonzembo bosala qui démarche ni to kotanaki na mwana na biso moko aza cameraman amekaki déjà koyebisa bango déjà avant que nzembo boyemba eza nzembo ya bato nga kutu na yemba na nzembo wana ayemba na nzembo wana akomaki kosolola na ye tant bazomoso na biso bon lakisanga be preuve oyo ezolakisaka eza eloko na bino tokendaki na ba image ya émission tosalaka tozoyemba nzembo wana ezalaki mwa kala babi te bokende ozwa image mpenza oyo bosala ya video bosala baclip tokendaki kozwa ngo na sango malamu toke tozwa ngo na sango malamu toye lakisi bango nini mais bazo koreconnaître te bakomi kosala biso ndeti nyoka yango wana toye koleka toza bana na nzambe toza kobendana te bon ye aza na carrière style ne ya koyembela nga mpe naza na style na nga koyembela mais kokutana kobongisa kosolola na mokolo eloko ezalaka malamu. Voilà. Ok. Donc na ndenge ya bana na nzambe oza quelqu'un de paix oza moto oza na besoin ya kimia ndeko Enis bokutana bosolola a reconnaître effectivement que nzembo ezali nzembo na été yango nde ezali souwe na yo souwe na ngai yango wana. Donc manager ayambaki bino bosololaki mais akomisiko kobinisa bino moyen so ya kosola na bango ezate en même temps nzembo koto yo baosala la promotion nango eza bongo. Ok, je pense que le message est passé parce que c'est très important. Lorsque Moutou a reconnaître œuvre nae, sengeli pe bino pe bo reconnaître yango. Eza lango mabete. Je pense que na ba na nzambe tozoma bato ba sala ngo, c'est-à-dire que nzembo ya ndeko X to ya papa aimba moni pe ba luki papa na sepela na nzembo na menga na sepela na interpréter yango. Moni ba sololi. Ndeko mona mona ya ndolo ba parce qu'il y a de ceux-là qui pensent oté bazaba na nzambe pourquoi bango bakobeta lisolo ya makambo ya banzembo bongo il fallait pas ezana okara loko o abeti. Et Seigneur tout ça la part des choses. Ceux qui font la musique chrétienne effectivement tobi ki bazali ko yembela nzambe. Mais sur le plan organisationnel to yebi que banzembo on ezala commercialisé. Banzembo wana était kamara pourquoi? Parce que bazo sala musala ba composer ba kena studio ba futi studio ba enregistrer ba l'équipe producteur a pesi bango caché producteur a futaka. Aujourd'hui ils ont un nzembo na ko même ko yebisa bino awa nzembo oyo caché to mbongo ba toazuela na nzembo wana c'est $100,000. Il n'y a aucun artiste autoza jusque-là na baza connu ou akoloba ke banzembo nae abimisaka yango azula ngombongo te eza lokuta bango nyonso tu bazwaka mbongo bango nyonso tu même lelo pour preuve ce que ata un extrait ya nzembo na bango otie na ba émission na biso ba ko bloquer parce que ils ont réclamé ba droit d'auteur. Donc ezali musala bazo sala ngo parce que bazana besoin en retour bazwa pe mbongo. Vraiment tozala reconnaissons sur ce point-là, ceux qui est vrai à Moutou, reconnaître eux, ici, je vais m'adresser quand même à tout autour des artistes et musiciens. Manager, je ne sais pas, je ne dis pas que Sir Enis ne Moutou Yamba qui bango, ton Moutou Azali Kobini Sabango. Mais ici, je parle du manager.
Or, lorsque le manager engage l'artiste, tout le monde qui comme artiste n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que il y a zali qui représenter artiste wana. S'il y a un message, bah contacter yo, fongo la porte, libérer batu, libérer bandeko wana, bah sala maram na bango, bah solo entre bango, bah na zambe bah artiste et surtout c'est un serviteur de Dieu, zali berger, bah kutani, bah solo li. Ceux qui sont na eloko bah oki ko sala, pour na kotina na ko reconnaître et ko zala malam, au lieu ya ko zwa ndeko, bolingi komona na yete. Bokomi ko binisa ye bolingi lisusu que beaucoup tarana yete bozali ko étouffer ye. OK, bozali ko étouffer ye. Or ça ce n'est pas intéressant. Je pense que ezali important. Alors dès qu'on a quand même berger au lancer message na maman Enis. Message ko komelaye. Message ko comme la bateau ba jirakaye. Message nini ozali ko lancer na ye parce que azolanda. Un message na zo lancé par ya servante de Dieu amen nisi na pese mbote na kosenga penza na bolingo la Nzambe to kutana to solola toza basala Nzambe to linga to sala musala Nzambe na kimia mutu na mutu azwa nzela na ye na kimia na sengi penza to kutana to monana to bongisa. Merci. OK, merci beaucoup. Je pense que c'est ça le message. Ngana ngina kabwana yo na loyimbo atikela bino plateau po bo tokumisa Nzambe parce que le plus important ezali Nzambe azwa lokumu et surtout pour maman Enis le message est passé. To senga na ye ayamba yo to benga payer de façon que beaucoup de talent. En dehors, il y a un manager, parce que le manager, déjà, Azala qui contacté, s'il était quelqu'un de bonne foi, Alnaga Sala qui m'a dit, ici là, beaucoup de talent, peu beau soleil. Comme le salaire monté, nous on va le faire d'une autre manière. Alors, avant qu'on cabone, la ligne quand même, qu'on paie sa merci, na maman Magui, qu'on allait dans Allemagne, surtout pour un soutien aux alliés qu'on l'a qui ça. Pour soutenir Moussa Nzambe, c'est très important. Mais pour soutenir Moussa Nzambe, les gens préfèrent plus Bali Mbongo qui na place Basala peut soutenir Œuvre Nzambe et Kende Libo sur Koleka. Si vous avez besoin de contacter Berger Fatou, vous contactez on a plus 243 81 47 75 256. Numéro de contact, il y a Berger Fatou Yangoyo. Plus 243 81 47 75 256. OK. Merci, c'est ça le message. Et les numéros, il y a les allez afficher beaucoup contacter. Alors, est-ce que Batou ou Yako remercier Bazali? Bazali. OK. La PCO mal. Remercier maman Magui na Otazali Nzambe ya pambola e. Pe na bosanité maman na biso maman Marie bana ya CCI passa. Ya liboso na maman Marie. Maman Marie Mbote na maman Marie Mbote. Maman Magui Mbote. Maman Esther Mbote na pesi bino Mbote na kombo na Yesu. Na bosanité apôtre Zanika Songo na pesi Mbote télévisionnaire. Na pesi Mbote na kombo na Yesu. Merci. OK, merci. On va vous laisser le plateau. Tokumi Sanzambe. Tokumi Sanzambe to bandana li sola motema na betla li sola ngana nani. Là on va faire partir aussi notre frère Rokota et après nous allons proposer sur Izalata 2 ou 3 et on va se séparer comme ça. Dès qu'on a vu son asukande ya popé ça peut pas tomboter parce que ceux qui ont l'équipe na plateau pe si mba tomboter té l'émission au moins bande qu'on a pas ça qu'on a mais mon frère yo na mon an que vraiment on a regretté to sola bien mais vraiment nata libanga ezate donc libanga ça la bien. Merci na Gédéon, merci na Corneille, merci na Jordan Panzou, merci na Bandekognon surtout. En tout cas, maman Magui, merci beaucoup. Nous allons libérer plateau. Notre cabinet Gédéon à côté ça peine de Congo ça tout continue. Merci. Tubetali solo moteme pa ya nani. Alléluia.
otobeta lisolo motema epai ya Yesu. Alleluia. Yesu azali aluba azali pe omega. Alleluia. Yesu azali aluba azali pe omega. Alleluia. Okombola ye El Shaddai. Alleluia. Okombola ye Adonai. Alleluia. O makambo ezotungisanga nayebisa nani. O makambo ezolekelanga nayebisa Yesu. Yesu akota bitumalanga apesa ngelo ngai. Yesu akota bitumalanga apesa ngelo ngai. Yahweh, Yahweh, Yahweh pasi eleki. My God. Yahweh kitayo sala ye. Yes. Kitayo kangola bana ye. Kitayo kangola bana ye. Lokola lote. Yahweh, 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 Yahweh pasi eleki. Yahweh kitayo sala ye. Kitayo kangola bana ye. Kitayo kangola bana ye. Lokola lote na Sodome. Yahweh, Yahweh, Yes. Yahweh pasi elekyo. Yahweh kitayo sala. Kitayo kangola bana ye. Kitayo kangola bana ye. Lokola lote. Yahweh, 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 Yahweh pasi eleki. Yahweh kitayo sala ye. Kitayo kangola bana ye. Kitayo kangola bana ye. Lokola lote na Sodome. Come on, yes. My God. Jésus. Mwasulu abandaki kutanga makila. Alobaki soki nasimbi elamba na Yesu nakobika ye. Alobaki soki nasimbi elamba na Yesu nakobika ye. Yango lisolo wa motema na ye epai ya Nzambe papa na ye. Yango lisolo wa motema na ye. Come on. Praise. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Esprit, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Amène-moi vers Jésus pour l'adorer. Jésus. Elikia na mase na Yesu. Kimia na lukaki na mokili nazwaki te. Yango nataleli masia. Wapi lobi kwe kouta. My God. Na moto akotalela moto. Lobi moto mokili akolemba yo. Yango nataleli masia. Wapi lobi kwe kouta. Mama Magio yoki mwana. Frère Israël na loyembo. Nambe azwaka moto azangi tina. Atomboli epe bamokili bakamwe. Il appela l'existence les choses qui n'existaient pas.
My God, Mama Marie. Onatalela nani Yahweh ozali nzambe. Onatalela nani Yahweh ozali nzambe. Oh soki nataleli mama kokufa. Oh soki nalaleli nzete kokweya. Jésus, yo talelaka nani na mokilo ya se. Elikya na biso eza epa Yesu. Ya yo ezalaka epa nani. Otie eliki epa moto ya moto. Oh natalela nani Yahweh ozali nzambe. Oh natalela nani Yahweh ozali nzambe. Soki nataleli mama kokufa. Soki nalaleli nzete kokweya. Oh liloba ya suke ezwami na yo Yahweh. Jésus, tebete liloba suke ezwami epa na yo El Shaddai. Liloba na biso ya suke ezwami epa na yo Elohim. Hey, biso totalelaka se yo. Secret d'adoration etalelaka yo. Mama Magia atalelaka yo. Mama Marie Danga atalelaka yo. Jésus, yo kosaka te. Oh natalela nani Yahweh ozali nzambe. Oh natalela nani Yahweh ozali nzambe. Soki nataleli mama kokufa. Soki nalaleli nzete kokweya. Oh liloba ya suke ezwami na yo Yahweh. Bravo. Merci. Le Dieu de mon Père Fatou de l'Éternel. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge amabé te sale la ngo pour na mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba Congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela eloko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours atabatie le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.